Topesi bilombo te bandeko bisika nyonso bozuli baku kitoko ya kolanda biso awa na studio ya Voix de l'Amérique. Kombo na ngai Julie Sefou nazali ya B1 ya Kinshasa, République démocratique du Congo. Toye awa na studio ya VOA, chaîne na biso partenaire pour rejoindre ndeko Roger Moutou mbote na yo. Mbote ndeko Julie. Alors toye awa pona totonga pona totonga. Toza pe na bandeko baza kuna na Skype lelo toza na question moko assez fondamentale tolingi tomituna pona nini soki bandeko na biso bakei na mikili ya bapaya baninga ozonga te ka lelo toye ka aux États-Unis d'Amérique yango toya aux États-Unis d'Amérique yo nanga elongo totuna pona nini balingaka ozonga te te bozonga kotonga mboka bozonga kotonga pana bino bozonga me bayaka mingi bayaka wa bakoinga na bango susu kozonga te yango na ndengo lobi ezali mutuna mo malamu toza pe na ba invité na biso bako lobela biso pourquoi ba invité na biso to poni bango penza par rapport à ba profil na bango oui. Toza na deko début mwanda ezali paralégal na Nemeshek bango baza cabinet d'avocat d'immigration donc musana bango kotara bandeko soki baye assistance et tout tokoyeba lisolo nini bandeko bayaka nango n'est-ce pas toza pe na ndeko Nils Kinwani responsable ya politique fédérale pour African Communities Together et ça bongo hein merci beaucoup et puis ndeko Jean-Louis Chimbalanga écrivain à Komaka mingi pona mboka Komaka mingi pona kambo ya Congo ba question oyo eza ko concerner penza mboka Congo yepe tokozwaye ye tokozwaye na téléphone ningo lobi yaza na mboka poto kuna na Belgique oui po bandeko mususu bongo nde baza na Amérique kasi eza na Amérique eza na Europa la question est parce que yango wana kaka bon siko to bana balbara lady first donc to bandi na ndeko ya mwasi n'est-ce pas eza ndeko na ndeko début mwanda mbote na yo mbote ndeko début mbote ndeko Julie mbote ndeko Roger to sepeli mingi kozala na yo yo za tokoki kobima neti expert yo zaka na contact direct na bandeko bayaka so bangi bakota na Amérique bino boza cabinet d'avocat bofacilitaka bango peut-être langue ndenge nini bakoki koprocéder yebisa biso d'abord ezalaka ndenge nini mosala bino bosalaka mpona bandeko. Ok, merci pour la parole. C'est vraiment plaisir pour participer à l'échange. Tout ce que bandeko bayaka na en fait ton bayaka bazana pour ça d'abord premièrement pour soumettre mingi bazoya pour nous soumettre pour boire ngunda comme on le dit souvent pour soumettre asile na bango. Donc ngunda yonde ko boya kozonga. En quelque sorte. Donc, bayaka, il faut d'abord, premièrement, ils ont un motif pour que Ozoluka asile. Pourquoi Ozana Ozoluka asile les États-Unis? Raison est en fait. Alors, la raison est ébélée. Ébélée, par raison politique, par raison pour des raisons de sécurité dans le cas. Par raison, c'est vraiment ébélée, c'est que nous, bande coton, bazoya Ozoluka asile. Et pour surtout, je dirais que ces jours ici, tout ça n'a bazoko dans la frontière baza ébélé en tout cas on doit le dire à congolais bazoko aux États-Unis la ligne frontière baza ébélé pourquoi en fait c'est comme je disais bazoya ko l'occasion puisque son on a pour représenter au niveau du tribunal parce que faudrait les bayaka États-Unis de considérer comme si côté États-Unis d'une manière illégale alors ce qui fait que il faudra un combat qui ne peut pas dans la base d'un procès beaucoup dans la juge. Alors, puisque on a une procédure, on a un juge, il y a un samba au fait, il faut un samba avant qu'il y ait un document avant que l'asile n'a pas approuvé. Et puis, on n'a pas permis de travail, on a une procédure, il y a une nationalité, une carte verte, tout ce qui concerne l'immigration en fait. Voilà. Tout ça vraiment chargé sur rien en fait. Ouais, tout ce qui concerne l'immigration, et na sauté n'est pas un déco Nils Kinwani pour natana biso ndeko Nils Kinwani yo à part organisation on makambo salaka oza
très impliqué dans la communauté il y a diaspora congolaise aux États-Unis, Washington en particulier, et naebi que au salaka musala mingi na bao bayaka mboka wa na bao bafandaka awa mingi pe na mboka pe et loko nini d'après yo ndeko Nil Kinwani etindaka bandeko o bayaka wa bazonga mboka te. Ndeko Roger, réponse eza na momoko opportunité. Donc eza eloko ya motuya makasi. Bandeko bayaka awa eza parce que bazwa opportunité ya mboka oyo. Il faut qu'on rappelle que biso nyonso tolingaka koya kobongisa nanu ba vina biso kobongisa mabota kobongisa avenir ya bana. Alors mboka oyo eza na ba opportunité oyo bandeko ba monaka ba opportunité wana te na mboka na biso pas nécessairement. Donc likambo ya motuya yango wana eza ya opportunité. Donc si na comprendre bien avant natika ndeko juya tuna motuna mususu soki ba opportunité on ezaka na mboka nde bazongaka. Exactement, exactement parce que il faut avouer Roger, c'est que ce que tu na histoire, na ba années 60, na ba années 70, bandeko ebelo bando ya awa bando zonga. Ata ce que tu na Afrique, bato yo nyonso ba mena ba mouvement politique makasi, o ba sala ba révolution makasi na Afrique, ba uta libanda, ozomona lokola na Sénégal, bandeko Senghor, na Ghana, ndeko Kwame Nkrumah, bango ba leader wana nyonso ba yaki awa, bazui na en fait na à l'étranger, bazui formation et puis mayele wana ba kei ko memango na ba na Afrique na ba mboka na bango parce que opportunité zalaki. Mais biso awa tozo se retrouver na temps oyo tokomi oyo makambu vraiment ekomi makasi na mboka na biso boyebi ba condition ezo sala ke batu bazo mona ba opportunité baza na ngwa na mboka kuna ezate. Bon, dès que Jean-Luc Tchimbalanga y a un téléphone, tout un mot opportunité. Il y a une opportunité. Les lots échangé sens. Les lots opportunités commis déjà kozwa visa. Balabi kozwa visa net aux États-Unis, rendez-vous à l'Ikamboué. Ce que vous avez, c'est que si ma prière na ba jeune obia to kanza bazwa le kumu. Oye o commis au koti. Si vous avez ota so ba pesa ko visa il y a 6 mois. Yo ce que vous avez. Alors lobby au kosasu sous moyen ya kufuta billet ya koya lisusu. Alors il commis aller sans retour, bandeko baye, bafandi libela. Est-ce que ma canisiona yo posa ko partager yango? Mbote na bino. Mbote na yo. Na sepeli mini na panel parce que na moni penza ke bato balingi mboka baza ebele. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir associé. Na za pena bino ya elongo to me da kosolola. Merci na. Mais au moni sujet na bino za mulai te munene parce que ata le lenge to ko so rango na banini eza penza muke parce que ba to ko katango ndeko auto ko so sama mutuna moko alobita ma bible vers des années 60 70 a fait déjà une partie il y a situation oyo bato ba ko ni bato l'air ya kala dans on tout ça on peut dans la mike poto ezalaka eloko ya kokende kotanga kozonga na mboka tango on tomba obenga ba belgicain donc outi au senti directement net na kopesa exemple ya mboka na biso na boyo kopesa na exemple ba mboka musu na pesa na o ya biso po yango nde tozolobe ba kokende omoni ba ya bazongi directement bazo ba na ba société en cette période là tozalaka penza Kinshasa ezalaka on avait tout. Parce que quand on parle du social, même le bateau, mais le social était là. Le social était là. Le problème était être libéré de quelque chose. Il y a un moment de l'économie qui est aidé, mais il rentrait pour essayer de couper ça, savoir le banc alors, c'est quand on appelle la partie, il y a bateau, parce que bazaki déçu, la déception, parce que nakati yamboka. Les années 69, tu vas éviter à l'année 69, oh, on voulait aller bosser au côté des étudiants. Les étudiants,
tokoza na bato neti bakandolo, je peux en citer tout un temps, na tia on a kati ya mokanda na volume 1, j'en ai parlé. Toza na parti mususu vers les années 75. Quand il a commencé à avoir ce qu'on appelle une injustice pendant au quota dans l'école supérieure. Donc, Mobutu a instauré ce qu'on appelle un quota. Donc, le quota est comme un cigare par rapport à la province. Province, le quota, c'est tout dit, il y a changé de combo, il y a des alors, tous les gens qui sont alimentaire. Donc, il y a aussi des photos et belé babé na biso to koma sikawa institut Bosangani. Ndeni wana. Babenga institut ndeko to comprendre bien ndeko Jean-Luc Chimbalanga. Institut Bosangani pona nini? Po biso abata America peut-être obungi. Bosangani. Bosangani poto sangisa. Ah, ok. C'est-à-dire que tout comme il a bao ba qui pona ko ekola. Pona ko boye bi zonga to ena bao pe ba pas économiquement parlant parce que banda ko pona bao ba tout le monde na ba bi de Bosangani. Moyen exact. Et comme c'est un institut Bosangani, c'est-à-dire boye ba na background. OK. OK, what I mean? Donc c'est-à-dire tant bozo solo là comment on a eu une différence na ekolo ba mususu ekozala ndenge ya komelakisa na ndenge ya bilamba mususu na ndenge ya savoir différence ozala alors wana ba catégorie za mwa mingi ba catégorie za mingi na kataka moi c'est na monopoliser la parole mais sujet na bino oui sujet au fait ndeko Jean-Luc Chimbalanga c'est vrai que ça vaste d'abord Julie nanga toyokani que tokosala ngo ba épisode de belé o ezaka ka épisode ali boso to ngai to introduire mais tokosala ngo ba épisode de belé mais vite fait na mokuse avant natika ndeko Julie a continuer ndeko kinwanya lobi ba opportunité est-ce que les lots excusez-moi na kota peut-être na kawana est-ce que le gouvernement place les lots et ça a créé des opportunités pour les Congolais on a bazonga na mboka na bango message que ça yango wana bon c'est quand le problème là yo tient on a gouvernement alors que situation est dans le gouvernement les voter dès que cela na monique na kati déjà bitenzi c'est quand obi gouvernement ya les lots gouvernement les lots est trouvé déjà exode de ces bandaki. Donc, tant qu'on va faire 30 ans, 40 ans, les gens qui font le gouvernement, l'unique question est ça, moi, Coco, c'est pour la raison de sa réponse. À comprendre. C'est votre découverte. Ouais. Donc, c'est que, before on est bandit quand même, mais c'est que les gens pas si poto palper pour tant que ça qui me l'a fait et s'accumule qui. Tous les gens de qu'au début, moi, le mbango, bino, pour na beau plaider pour la immigration. Et comment légaliser pour na bandeko bayaka notamment na makolo. Argument nini bino bo présentaka pour que américain dima kokoti sabango. OK, merci pour la parole. Ça dépend, il y a sujet histoire mutabeti parce qu'il faudrait dire ton bayaka il faut mutamtaza na histoire na ye. D'abord, il faut montrer là que ça a prouvé que réellement, à la insécurité dans le Canada, de vrais animaux pour les appoints d'abord important. Parce que dans l'histoire, notamment aux bêta, il faut aussi signifier que aux obans aux zonga mboka na yo fait. Neti congolais les lois obanga nini kozonga mboka na ye. OK. On a des clients, mais je peux dire en général. En général. En général, en fait, bébé, bazo créer, parce que je pour nous recréer, faudra le dire, faudra être vrai. Nous sommes depuis que situation politique actuelle, les a, qu'à l'époque, on a trouvé, astuces que non par situation politique en Boka et tout. Ce qui fait que actuellement, les Congolais est belé, parce que raison, genre, guerre aux à l'Est, par exemple. Il y a besoin pour se baser sur Yango. Genre que non, Nazaki na Est, Nakimi, Mboka par rapport à situation isolée kana Est, Mboka et tout. Et puis, monsieur, je vais na Basile, na bango ça y a Banda Kala avant même un régime actuel. Ce qui fait que les autres toujours que c'est basé na ba viol ils ont subi en Mboka. Il y en a vraiment sujet à épeler. Vite fait là, yo vous allez légaliste en États-Unis
Olandina Bisso, futur président, pour na bandi pour nani na été mandat na été futur président Donald Trump a lobeli makambo ya ba Kongomani mingi au bazako côté là na Mexique bino bato ya bato ya ba loi bato ya ba légaliste bo moni yango ndenge nini est-ce que façon ya ko défendre yango po bo la kisa image mususu ya ba Kongomani ezali to ezate. OK. Ce qui est sûr, Bisso, en tant que cabinet, tout ça, la nuance qu'on a pour défendre les clients, on a Bisso, c'est qui est sûr. Et déjà, on n'est pas. Oui, il y a Trump, et ça, entre guillemets, les autres, c'est Bisso d'abord, parce que nous sommes là pour. Nous voulons l'unité, alors qu'il y a ça beaucoup plus, pour Kabola et tout. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est simplement pour son client, on a Bisso, pas gagner asile. Pour défendre bango na ba moyen so to boki pona ko sunga bango ba gagner asile na bango simplement. Mais Mikolezo vous allez quand même un peu plus difficile. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que vous allez difficile parce que même beaucoup ont vécu ça en 2016, c'est qui très compliqué pour la client belé ba asile na bango. Et puis, c'est pourrait que certains aussi, Jean Bazal, un peu déportés sous ceux qui n'ont pas encore entamé. Déportation. Oui, Bazal, la déportation est compliquée. Ok, déportation, et vous allez beaucoup plus, c'est ce que je pense, c'est vous allez beaucoup plus par rapport à où nous va entamer asile. Par exemple, vous voyez Namboka, vous entamer procédure de mon côté. Vous soumettre asile, vous avez permis de travail, vous avez élo pour mon côté, Namboka, oui. C'est tout à fait clair que on a facilement déporté, mais pour comme na visa, si bon entamer la procédure na bango et asile tout ça, on va pas se réveiller un bon matin il y a quand même une procédure à suivre. Merci pour la précision parce que batuming bazai ko tuna biso yango. Merci vraiment pour la précision. Batuming ba kité batuming bazana nous dans le flou. Ba ibité vraiment exactement ko sala mandingi nini ndeko je vais permettre na zongela ndeko kinwa na motuna oya na motuna na natuna ye sur ba opportunité parce que moi na clé ndeko kinwa ya lobby ba opportunité alors ba opportunité nini ndeko kinwa ni mboka oyo ezo offrir oyo Kongomani alingi ozonga mboka na été quelques opportunités par exemple. Ouais, déjà avant qu'on ait une opportunité de corriger, c'est qu'il faut souligner que mboka na biso Congo eza parmi bamboka oyo tindaka ba réfugiés mingia en États-Unis. Na 2023 Congo etindaki to ekotisaki ba Congolais bakotaki 18 000 kaka ya ba réfugiés. Les 4 ans oyo ya président Biden, le Congo reste le pays, excusez-moi de parler en français, qui a envoyé le plus grand nombre de réfugiés aux États-Unis. Donc je pense que na sepelitan olobi que émission yo bosalango série bosalango épisode parce que il faut to kota na muzindo ya makamboana nga par exemple bandeko mususu ya ba Somalien ba Soudanais bazo tuna mais pourquoi biso tozo tina ba réfugiés mingawa koleka bamboka mususu ce qui peut te kotina kati nyo surtout bazaka ba congomanité mais tokozongela yango bon tokozongela yango pe tokozongela yango na kola nginde ko silisa po na chama mais pour leur répondre na question ya ndeko Roger, c'est que l'opportunité nazo pesa yo lokola exemple ndeko Roger muto ya ye awa atangi a silisi classe ayebike soka silisi classe azui diplôme na ye akoluka musala akokota mais biso na mboka na biso lelo to na biso ya chômage yebanaka kutu te toza 100 millions na mboka lelo. Donc, on estime que plus de 80% des jeunes baza na musalate. Nazo peso par exemple ya mukuse ya mwana. Donc, mutu soka sisi classe awa, mitia na place na ye, amoni ke awa akokende na interview azui musala et que soka zongi na mboka, moko soki aza na relation te, akotika la boye, akozwa musalate. Donc, na peso par exemple wana mais par exemple le rôle ndeko mususu aloba ki eza ebele oyo tokoki koloba oyo mboka oyo koki ko offrir États-Unis et que mboka na biso ko offrir te. Siko lokola ba opportunité zandengwana ndeko Chimbalanga tosala ko boni. Tozela ka ba opportunité wana na koyata na makolo tosuka kaka wana. Yo wana ko na solution. Tokena na mutuna na o.
C'est-à-dire que il y a Zolino Namotuna. OK. Le Kolobi que Congo a Zakotinda. Congo Tinda Bate. Oh. Dans la moindre nous place moi administrateur à Congo le but que Tinda et les États-Unis. Bato Bazali Kokeni. Ah. C'est-à-dire qu'ils partent à partir du moment où ils trouvent qu'ils n'arrivent pas à arriver à s'en sortir. Des mecs qui se présentaient comme des réfugiés. Mais ce qu'on a dans la France, les Maliens, les Sénégalais, les Congolais. Aussi, quand on a beaucoup aux États-Unis, et belé beaucoup bien à Congolais, est-ce que les Congolais? Ah, Natuna Kiawat. Wana ndeko début mutako ebisa biso ya de Rwandais ba côté belé na Congo ya Congo. Nazana mboka moko leki nga moko ya zasika na présidence ya kufanda alobi ya awakaka bango na bango ekomi ko sa nationi na munoko na bango ba kosoya munoko bango ya Rwanda mais na mikanda officiellement baza ba Congolais. Bon, c'est quand on revient à Rwanda, donc Congo a d'accord avec toi, non? Bon, c'est comme Mikande Zali, tout ça en matière, oh, il y a loi, tout ça la bonne. C'est-à-dire que, donc, on va profiter, tant qu'on est quoi, le bien, le malade, d'ailleurs, on va profiter de la guerre à Est. Bango, on va profiter de la bilongi na bango. Na comme la guerre à Est, parce que si la création lobby, on va facilement en tant que Congolais. Donc cela veut dire que Mbokape azo gérer makambo bien te pour moto n'importe qui a cause Mokanda bima. Pour le Mboka te bandi ça fait 30 ans et bandi. Ça fait 30 ans. Mais 30 ans et qu'on a l'excuse te ndeko 30 ans de Zela ndeko toke le malembe, toke le malembe rose. C'est la veut dire que pendant 30 ans, on a tué par en 5 jours, aussi ça m'a camouané. Quand on va le dire que les Congolais, c'est une filiale, c'est Salama depuis Kala. Bon, si les lots, c'est la moto, je coupe directement. D'ailleurs, Bitumbo va comme ça, sur la Est. Et ça va favoriser toujours le bar. Donc, quand on est dans un quick fait, pardon, de Gonatika, Ndeko Kinoa n'a répondre à Ndeko Autoloba. Ndeko Kinoa ni vite fait, Ndeko Jean-Luc Mbalang à lobby, bato 30 ans, Baoko Katangote dans 5 jours. Réponse sur le lobby. Réponse dans les aboyés. Je pense que les Arabes comme sous pèse à la difficulté, mais diaspora et Daki Mboka est surmonté par difficulté. Na repère c'est un exemple à Israël. Israël, les Amboka, c'est un pays qui a été construit par la diaspora. Donc, biso, na communauté, musala to sala randeko roje oyebi, to encourage à kabandeko, bazala na sens wana ya sacrifice. Que c'est vrai, mboka na biso ba conditions eza réunité, mais surtout na bilenge ba jeune. Soko zana occasion ya se sacrifier, kokei obandi moi musala kuna na mboka to moi encadrement ya ba jeune to yo moko bandi ko sala moi business sala yango e banaka kaka bongo eza ba génération mususu ko se sacrifier po bandeko e bakoya bana na biso bakoya après ba bénéficier na ngo donc musala makasi to sala ka yango ne bandeko pe na Kinshasa bazala rassurer que exactement ndeko kinani en tout cas excusez-moi aussi lisana bino bolimbisi mais tolobi ke kozala en série parce que ça fondamental peut-être on a 30 secondes chacun que yugo pesa oaye proposition à solution. Peut-être na un mot, tozo ngamboka, te tozela. Hein, to bandi non nandeko débit. Ok, merci pour la parole, Julie. C'est comme Ndeko Balobi, Ndeko Balobi par rapport à l'opportunité. C'est clair. C'est clair que on doit, on y a pour ça équilibre dans la vie naïe au fait. Ce qui fait donc, que. Donc, ya kaka, binobo plaider. Au fait, au bazoya koluka awa, c'est clair. Bon, luka opportunité, opportunité en termes d'emploi. Azan congolais azan pour ça, dans la CDC classe naïe, azomusa na filière naïe. Congolais azan pour ça facilement business naïe et kendi. Merci. Donc c'est tout à fait normal que il n'en pas koluka awa. Alors améliorons carrément les conditions chez nous pour que batika koya. C'est clair. C'est clair. Deconils, 30 secondes, tout ça la bonne. Loin des yeux, près du cœur.
ndeko Roger oyebi ozalaka awa tango tozongaka na mboka plaisir tozalaka nango ekokokana te na bozio tokozala na mboka opportunité tokozala na mboka oyo ekokokana te na plaisir oyo tozwaka soki tozongi donc eloko na koloba yango wana tosala effort. Jean-Luc Chimbalanga, 10 secondes, tozonga te. Ezali un peu réponse à Balamoro ya kolobande boye bizalité. Réponse est mitigée ndenge ko koloba. Donc probablement le balade parce que on parle de ça le dit que il faut se sacrifier. Donc il faut se sacrifier ndeko Jean-Luc. Tobi to sala ngo en série. Le loto kanga nini to kanga sacrifice. Totondi Bilobo Todi, merci. Tokuta ambasima po tobi ezali en série Talibiso, ba question oyoyo de Roger. Merci encore. Merci Ndeko, merci en tout cas. Merci na voix de l'Amérique. Attends musika to continuer ma solo oyo. Botika malamu bandeko. Ndeto monani ndeto yokani lisusu.